Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no. Buyukite, buguyoka kaka. Kinshasa na biso, kin eleki partout. KNB, Kinshasa na biso, kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino, pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien yo. Jima mukende. Oumela. KNB, kin eleki partout. Rien à dire, toi on a terre envié, parce que kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jago zape so kutanango KNB Telema qui chasse eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutanango check ovandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bonsoir PGD et là mon fidèle nion sur le magazine Kinshasa na biso. O ezola la té pour nous informer bino pe ko la sabino ba vraie réalité à Kinshasa. Tofongo la journal na biso ya mokolo lelo jeudi 23 septembre 2020 pour na kotal sabino ke na Beni bazo continuer kolela pour na ba rebelle ya ADF. Babomi lisusu 5 civils pembeni ya Alungupa. Commentaire ya Nathan Siatan. 5 civils babomi bango na ba combattants alliés démocratiques force ya ADF na nouvelle attaque moko oyo esalemaki mokolo ya lobi mercredi 23 septembre na Pokwa na village ya Kinyambaore oyo ezali situé pembeni ya localité ya Alungupa na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na Nord Kivu. Société civile locale a expliqué na presse locale que ba victime oyo bazalaki exécuté par balle pena ba machette. Paluku Batoleni, président de la société civile dans le secteur ya Rwenzori abakisi peke bilan oyo ekoki ko bakisama po jusque là bazali toujours ko fouiller na bazamba pona koluka quelques corps oyo tisikoyo nanu e monanité ezali deuxième massacre ya ba civil oyo ezali enregistré près ya Alungupa depuis début ya semaine oyo mardi eleki 5 corps pe ezalaki découverte na Ntoma non loin ya Alungupa pe kaka. Yangonde zali ko sala ke bilan oyo ekoma lokola 10 personnes oyo ba bomi na ba rebelle ougandais ya ADF na secteur ya Rwenzori na intervalle ya 3 jours. Kobakisa na ba attaque oyo salemaki na mbao donc total ekomi ya 23 civils oyo esi ba kufi kaka pona semaine moko oyo na territoire ya Beni. Bandeko oyo bazali toujours ko continuer kolela ko senga na bakonzi ya mboka basala quelque chose puisque ezali lisusu normalité malgré chef d'état-major ya FRDC azalaki na kati ya Beni kasi buzoba oyo ezali ko continuer ko salema balembi bakonzi basala quelque chose po bakosila Kinshasa eleki partout. Na dossier ya Malonda likambo ya suffrage indirect na présidentiel Olivier Kamitatu azofunda FCC ke balingi bazongisa dictature na RDC. Porte-parole ya président ya Ensemble pour la République Olivier Kamitatu Echu azali ko accuser famille politique ya ancien président Joseph Kabila Kabange ndenge bazolinga kozongisa dictature na République démocratique du Congo à travers notamment ba proposition ya député Ngoïka Sanji oyo alobaki ke ba organiser élection présidentielle na suffrage indirect, c'est-à-dire ba votaka président de la République na ba député kokamwa mais lisusu entérinement ya Ronsard Malonda na Assemblée nationale pona kozala na tête ya Seni. Na yango proche ya Moïse Katumbi azo senga na ba Congolais ba kanga maboko te pe ba fongola miso face na ba initiative suicidaire oyo ya Front commun pour le Congo pe lisusu bakisela bango ba loi sur réforme judiciaire oyo déjà ezakutu en examen na chambre basse ya parlement oyo ba député Obemina Kuna Gari Sakata ba proposaka. Nakolinga ko forcer nomination ya Ronsard Malonda na commission électorale nationale indépendante CENI élection ya prochain président na ba député P
pe adoption ya ba loi mina kuna sakata front commun pour le Congo azo planter décor pour na retour ya dictature na kati ya mboka na biso ndenge Olivier Kamitatu alobaki. Avant Kamitatu batu ebele pe déjà ba lobela likambo ya proposition ya Ngoïka Sanji. Ba acteur politique ya minene ba exiger ki strict respect ya ba disposition ya article 70 ya constitution oyo ezolobake. Président de la République aza élu na mandat ya 5 ans renouvelable une seule fois. Kasi côté ya FCC balobi démarche ya député Ngoïka Sanji ezali personnel pe ezali ko engager groupe mobimba te ko kamwa makasi moto oyo azali na kati ya plateforme ya munene azwa ba décision ya boye sans pourtant ko consulter ba continuer ya groupe ko kamwa makasi. Kasi na oyo etali ba loi minako na sakata Assemblée nationale azozela conférence de président oyo eko définir ba matière à traiter au cours ya session oyo ya septembre pour plénière à se prononcer sur ba question yango. Concernant intérinement ya Ronsard Malonda, président ya chambre basse ya parlement Janine Mabunda Lioko a rappelé que eza na ba confession religieuse nde il faut ba régler problème wana po institution na ye eza wana kaka po na ko constater ba décision na bango sur base ya ba procès verbaux oyo ba présentaka ye. Donc moi na mboka congolais no ceci ko zali fongola misu sur makambo nyonso oyo zali ko salema surtout session oyo na Assemblée nationale il faut ko salama ye le po biloko mususu ekoya koleka na ndenge ya sese eke congolais akozonga lisusu na pasi kolela ekozonga. Donc place nyonso ozali landela politique ya mboka na yo pe kopesa nzela na munguna te polobi milelo ekozongela kaka yo moko Kinshasa eleki partout. Direction politique nationale ya Union pour la nation congolaise INC na Mukuse azo continuer à soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndenge balobaki na déclaration moko mokolo ya lobi mercredi 23 septembre 2020. La direction politique nationale réitère son soutien indéfectible à son soutien à l'initiative du chef de l'État de réunir ses homologues de la sous-région pour parler des questions sécuritaires et transfrontalières dans l'intérêt de nos populations respectives. Je réponds. Concernant le sommet de Goma, la direction politique nationale réitère son soutien à l'initiative du chef de l'État de réunir ses homologues de la sous-région pour parler des questions sécuritaires et transfrontalières dans l'intérêt de nos populations respectives. Évoquant les questions électorales, la direction politique nationale tient à informer l'opinion, tant nationale qu'internationale, que l'UNC prendra part active au débat sur la réforme électorale et compte y apporter sa contribution. Quant à la situation de notre président national, qui est certes alarmante, la direction politique nationale porte à la connaissance de l'opinion que l'état de santé de l'honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, est stable, mais nécessite un suivi médical régulier et approprié. En outre, la direction politique nationale continue à faire confiance en la justice et encourage celle-ci à dire le droit de manière impartiale et équitable. Par ailleurs, la direction politique nationale lance un appel aux cadres et militants de rester mobilisés et vigilants en attendant les instructions du parti quant aux actions à mener. To continue kaka la politique pour na koyebisa bino ke na Ituri 13 miliciens bakufi na affrontement moko entre FARDC na FPIC na Babode PBABO. Commentaire ya Nathan Siata. 13 miliciens ya groupe armé Force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC bazalaki neutralisé na ba soldats ya FARDC na Babode pe na Beabo na chefferie ya Babelebe na territoire ya Irumu.
Na yango ba offensif moko ezalaki lancé depuis lundi 21 septembre 2020 na ba force loyaliste contre ba assaillants oyo na moko ya ba bastion na bango oyo ezali situé na groupement ya Ngongo. Selon ba source locale, ba combat oyo opposaki deux parties oyo mardi 22 septembre et diraki presque 4 heures. Moko ya ba habitant azali ko témoigner pour na kolobake. Bato ebele jusque là ba kimaki na ba village na bango pe bazwaki direction ya Mwanga na Touma. Ba source mususu ezali ko dresser bilan ya 13 morts côté ya ba assaillant pe 5 armes oyo ezali saisi na ba force loyaliste. Kasi ti lelo na tongo ya jeudi 24 septembre 2020 quelques villageois nanuka kabazongi na ba village na bango te po bazali toujours ko banga ba représailles oyo ndenge esalemaki. Kasi porte-parole ya armée na Ituri a indiqué que ezalaki opération ya ba traque contre ba miliciens de esaliki et déstabiliser partie oyo ya territoire ya Irumu. Lieutenant Jules Ngongo a avancé bilan ya 5 assaillants oyo ba kufi pe alobi ke bazwaki arme moko ya type AK-47 oyo bango ba récupérer na plusieurs munitions de guerre mukolo ya mardi yango 22 septembre 2020. Selon ba témoins, ba assaillants oyo na kokima na bango ba yibi biloko ya population ebele pe ba memaki yango quelques personnes pe bazalaki enlevé kaka nzela ndenge bazalaki kokima wana. Félicitations na forces armées ya République démocratique du Congo. Il faut qu'on continue ko traquer ba milice oyo po ete population ya côté oyo ba pema na kimia po tango nyonso kolela na kolela. Vraiment ezali malamu te ba konjibo chamayele po kimia ezonga na partie est ya République démocratique du Congo ndenge ezali soué ya mokonzi ya mboka oyo azali ko travailler butu pe moi pona koluka ke kimia ya solo ezonga na partie est ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Coaching na lingala ezali programme oyo ye pona kosunga mutu nyonso pona koyeba kosala business pe développement personnel pona kolanda yango bo s'abonner kaka gratuitement na chaîne YouTube Jimmy Mukendi le coach. La plupart de cas na ba vie na biso tozaka na difficulté ya obomba mbongo. C'est-à-dire ngai banana bana musala salaire na zwake silaka et comme à la fin du mois te so ba futinga les 5 na sali ba biloko ya ndaku tito comme les 10 les 15 mbongo nyonso esili ba les 17 na komi koluka ko beta miso ba les 20 kutu koloba te tina comme les 25 mbongo e kokaka kokangisa mois te mbongo esilaka nga et puis mbongo tango esilaka yo ezalaka te que mbongo ezala osila yo parce que eza mukie ezala ebele ezala ndenge nini soko zwi mbongo kaka nde baloba maboko madusu soko zwi kaka mbongo tu nyonso ekei likambo ifana sala likambo ifana sala likambo ifana sala donc bamakambo nyonso oyo ifale osala esalaka que ogarde mbongo te. C'est un problème. Parce qu'en réalité, la richesse, les alimbongo t'aura pas monté. Les alimbongo t'arrivera à économiser sur les mbongo. L'argent que tu arrives à économiser, les mbongo est constitué à mbongo ya ba projet, ya ba investissement, pe ya oyo ko salela o constituer richesse na yo. Mais tant yo zozo lia, tozozo ozo sala ba priorité. Oh non, nous sommes dans la maison, nous tantôt bana, tantôt de comment koluka mbongo, à senginga na pesi, ainsi de suite. Non, il faut faire très attention. Yangwana lelo, na lisolo na biso ya boost, ya pourquoi to koti na guerre psychologique pour économiser l'argent. Guerre psychologique pour économiser l'argent est anime. C'est-à-dire ceux qui au salaka ba dépense pamba et ça parce que psychologie na yo eza na mentalité ya mutu oyo alingi kokoma richité. Psychologie na yo eza na mentalité ya mutu oyo alingi ko sala ba grande chose te. Oh ba grande chose nyonso le capable ba sacrifice. Ba grande chose nyonso même Jésus-Christ tango yaka na se awa et sengela ki ba boma makila ni tanga ba tchaye sur la croix pour sens ya chrétienté zala. La richesse ou l'argent, ce n'est pas tout ce que nous amassons, pas du tout, mais c'est tout ce que
nous arrivons à épargner chaque mois na caisse na biso oyo ko sala que après des années toya ko fungola to mona que je peux faire un autre projet, je peux faire un investissement na mbongo nanga ona épargnaki. Yango ana des richesses propres et je pense qu'avec ça, nous pouvons arriver à épargner et à gagner nos vies sainement. C'était votre frère Jimmy Mukendi, le coach, avec le même plaisir pour vous booster et surtout vous motiver afin que vous ayez cette tonus pour pouvoir être la meilleure version de vous-même. Maman mingi lelo ba bungisa respect pa mibali na bango ba préféra ko pesa nde ba pasteur respect. Reportage Hervé Zaka. Ba mama mingi lelo bazalaka lisusu na respect na mibali na bango te. Donc okomona mama andima na ye ko pesa pasteur respect ke mobali na ye. Na yango totunaki na population est-ce que comportement oyo eza malamu? Pa pasteur so to mi pesa na bango na ko kozana na likamoko boye. Pasteur a osunga ngai so na ke na expliquer yango a conseiller ngai na nzoto pe na molimo akopesa nga ba conseil moko eko memela ngai kimia na kati ya ndako eza teke toboyaka kotosa ba papa totosa mingi ba pasteur aza père spirituel papa ko yebise lika mususu boza nango amemi on est compréhension mais so na solo le on a pasteur akote ya ngai pe ako expliquer nga ndeni na ko vanda na kati ya ndako na ngai eza teke toboya oyokela mibali eza bongo te so bango ba préférer koyoka ba pasteur ke mibali na bango ba sa querer parce que yo ko ki jamais ko négliger mobali na yo pona pasteur so mobali no lelo abengani o pasteur au bala hote o pasteur déjà bala au bala yote faut koyokela mobali po mobali aza papa na yo ya liboso baparents no baboti yo batiki yo na age batikaka yo pa mobali abali yo azu yo charge akozo pe charge longtemps yo baparents na yo basupportaka yo faut kotosa mobali faut ba respecter mibali na bango makasi faut ba respecter bango makasi po so zu problème mobali akobana de A à Z ti azobima na tongo ake musala susi na ezali yo na bana siko yo ko négliger mobali no na ndeni suite ya chômage ya papa parce que maman azomona po la plupart ba maman ba koma olesa na bandako papa romona azana activité moko te musala ezate alors ozomona ata papa le moya yoka ezate alors siko kwa ka bike passer yene encadraka ba passer kwa basali na nzambe yango mo soki passer so ka lobia osala ni na koyoka soit ya soni wana pour moi répondre de ma bezate peut-être dans la qui maman diaconesse peut-être intercesseur protocolaire chantre alors arongani bomba pour que ayeba ko passer pour ayeba que comportement eza malam ya moni biso ba papa atozo sa maman likambo boye de moi ma papa maman ayoka ezate pour misala ko le kufa pour bande ko comment ko laisse biso yango wana le msupe moi ça zaki teti devant mobile na ye ake pa pasteur oli avandisa ye tempo pasteur abandi su comme mel su na rythme wana o pasteur ayaka pona ko bongisa ya pona opanza te NDDP bible lobi ke so botamboli mibali boyokani te popanyani ozomona na ba cadre wana mesiko pasteur ayaka po abongisa akoko na kotsa libulu te na foyer batu do biso ba pasteur peso ki tuzokotsa ba désordre na ba foyer batu en tout cas za malamu te donc lukaka kutikaka pe mwasi waza ya libala na ndaku na ye afanda na ndaku na ye na kimia na mobali na ye na kimia ose bapanyani réponse yango réponse eza yango do o eza yangai do tana koma bona yebi conséquence na on donc il ne faut pas tout ça la makamo lokola bapayen donc eza kitoko te oyo azo yokela mobali na ye ndaku te azo kino yokela mingi pasteur aza mwasi mabe parce que pasteur aza simple instrument que yo mobali na yo wana ya ndako a honora yo mais pona nini otosa ete okinotosa oui otosa pasteur mais à 100% elekate wala mwasi mabe na koki kopesa conseil na basi wana ke koloba basi o basela likambo wana baza na caractère mabe baza na comportement mabe aptide na bango peza malamu te parce que mobali ya ndako
abala yo aza lokola papa na yo oyo aboti yo aza pe lokola mobali na yo photo sayi koleka pasteur. Bamama botika ba comportement oyo bokoma nango po ava opesa confiance to respect na mutu ya libanda banda yango nanu na mobali na yo et comportement oyo bokoma nango ya ko négliger mibali na bino pona ba pasteur eza kitoko te Kinshasa et l'équipe partout. To continuer journal na biso na communiqué nécrologique oyo. Famille Kitoko ezali na mawa ya ko annoncer liwa ya mwana na bango Cédric Kinzunga Kitoko oyo akufaki mardi 16 septembre 2020 na 23h juste suite ya maladie ya tango mokuse. Ebembe egobima dimanche le 27 septembre 2020 na 11h na morgue ya hôpital ya Kitambo pe bokundami ekosalema mbala moko le même jour na cimetière kaka ya Kitambo. Coordonnateur ya magazine Kaini B Jimmy Mukendi a présenté ba condoléances na ye na famille Kitoko Mobimba pe surtout na Ndosha Modogo grand frère ya Mowei de la part ya Jimmy Mukendi Chimanga notable ya Kitambo. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Léopard akobeta 2 matchs amicaux, moko contre Maroc, pe mususu na Burkina Faso. Grâce au coach. Sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Christian Sengi Biembe, a dévoilé qui mardi au 22 septembre, liste ya Léopard au bazali convoqué pour affronter respectivement Burkina Faso et Maroc dans le mois d'octobre prochain. Alors que le match Moko Kakande est annoncé dans la Fédération congolaise de football association FECOFA à travers le site nabango officiel, informé dans l'opinion sportive que l'équipe nationale congolaise a finalement 2 matchs amicaux durant le petit stage naïe où ils allaient organiser na Rabat. Na yango République démocratique du Congo a se mesurer na ba étalon ya Burkina Faso le 9 octobre avant d'affronter les Lions de l'Atlas ya Maroc 4 jours après, donc le 13 octobre. Na yango FECOFA a rendre public liste ya 23 léopards oyo ba prendre part na stage yango ndeti 4 oyo bazali ko évoluer sur place na Maroc. Na liste yango to constater absence ya Cédric Bakambu, Yannick Bolassier na Youssouf Moulumbu. Liste complète yango yo. Gardien qui a Sumboa Joël ya FC Servette na Suisse, Mosi Anthony ya FC Neuchâtel na Suisse, Fayoulou Timothy ya FC Sion na Suisse. Défenseur Issama Mpeko Tepe Mazembe, Kaloulou Gédéon AC Ajax na France, Ntsakala Fabrice Besiktas na Turquie, Luindama Christian Galatasaray ya Turquie, Mbemba Chancel FC Porto ya Portugal, Ungenda Bobo Agosto ya Angola, Tisserand Marcel Fenerbahçe ya Turquie. Côté à milieu du terrain, Moutoussami Samuel FC Nantes ya France, Bangala Yannick FCV Club, Kayembe Edo Kas Hepen ya Belgique, Botaka Jordan Ka Agent ya Belgique, Mutumosi Peter FC Urartu Arménie, Maswaku Artir West Ham na Angleterre, Kololo Jordan FC Riga ya Lettonie, Ngoma Fabrice Raja ya Maroc. Côté Abatakan, Kakuta Gaël RC Lens ya France, Kebano Niskens Fulham Angleterre, Ifaso Ifunga Difa El Jadida ya Maroc, Beya Joël TP Mazembe ya RD Congo, Depot Nil Royal Antwerp ya Belgique, Kabamba Nike Kilmarnock ya Écosse, Lukoki Jodi Yeni Matalia Sport ya Turquie, Wissa Yohan FC Lorient ya France, Malango Ben Raja ya Maroc, Kazadi Franci Ouidad ya Maroc. Yangonde liste oyo ya ba joueur bakubeta le 2 matchs amicaux oyo zali prévu na mois d'octobre. Kasi constat oyo salami ya 3 joueurs oyo bazali te. Toyebite ezali empêchement di ya ba équipe na bango to
ezali bazali en forme été. Donc dossier à suivre. Tokoze la résultat ba match amico oyo soki ekopesa ndenge nini. En attendant, Kinshasa et l'équipe partout. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa Nabiso. Merci mingi po bozalaki tellement ebele liboso ya betando eke na bino ya lelo ekomi bongo na suka. Soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci une équipe technique mobimba ya magazine Kinshasa Nabiso pe na équipe rédactionnelle mobimba ya KNB. Hervé Zaka simba ki bongo caméra na tansiata na réalisation yende mutu asala ki ponga na bino tokuta na susu mokolo ya lelo pe coordination ya Jimu Kenzi. Kaka ndenge to message ko saka bino botikaka toujours côté pe branché na chaîne YouTube Kinshasa Nabiso. Kinshasa yo elle est qui partout. Magazine Kinshasa Nabiso. Réalité ya bana ki, réalité ya bana kino.